Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Parce que nous avons l'habitude, souvent ceux qui n'ont l'amour, qui ont un message pour na mutube, pour na écolo, mboka, nous avons l'habitude de l'amour qui est dans un bout de papier. Ndé temps na l'amour qui na 3 heures na komaki et puis na talaki heure na ibeke noto zalaki 3 heures du matin. Or que 3 heures du matin, ezali heure oyo ba ange ya message nous amba dégajaka ba ange ya message ba yaka mingi na 3 heures du matin. Mutuka moko ezokende, mais mutuka ezalaki sous forme ya 207. Mais zaki ya sika. Mais mutuka wana ezalaki coloré na drapeau ya mboka na biso. Mais ce qu'on a kata mutuka wana likolo na yango ba komaki RDC. Est-ce que ça ndeti emata montagne, emata moi montagne, na moni mutuka e bandi ko perdre un peu vitesse na yango. Ils ont perdu vitesse na yango, moyen mata penda avec pression exate. Est-ce que yo ngai comme si que nazalaki à l'écart, mais tozalaki na mutuma zalaki moulayi, il était tout habillé en blanc et puis il avait de longues ailes. J'ai compris que c'était un ange de Dieu. Et ça mutuka sous forme de 207, mais batou bazala qui wana ba leki même donc popularité belé attend la 207 bako kota te. Donc c'était vraiment phénomène moko bizarre. Si ko tant na moni batou azo ganga yiki na moni mutu na mutu azo bima na kata mutu kazo kima. Azo bima na mutu kazo kima. Azo bima na mutu kazo kima mais batongo bazo sila te. Mbala mo na comme na président de la République Félix Antoine Tshisekedi na moni azalaki liboso. Azaki liboso alaki veste abimi na kati ya mutuka atelemi ndeti alika aza na compassion ndenge mutuka ezozika et puis na ye komona ba sango ba prêtre catholique ba bimi bazaki na ba dossier mokonza mboka nzamba yesinga lobike mokonza mboka aza na compassion makasi ya mboka mais azali mingi na batu oyo bazali vraiment ko simba kibokonzi na ye malamu te azali mingi na batu oyo bazali penza ko pesa ye puate na kibokonzi donc azana souci makasi ya mboka na bino mais il est vraiment trop baloté batu penza basimbi bazo simba penza ko yeba ko accompagner vision na été yebisa na mokonzi ya mboka déjà avant ba élection ya mboka oyo mboka na bino ekozala na guerre tribale, donc guerre tribale et puis guerre raciste. Je ne suis pas politicien. Zambabi et loko ya liboso ba wela ba élection te ba unifier mboka eza ya kokabwana. Élection oyo ekozala bitumba makila ekotanga plus que ndenge tanga na ba élection le kana tongo ya Kabila. Donc na kati ya mesata na moni papa Edi Nabala. Papa Edi Nabala c'est le canon, le moteur du réveil na kati ya Afrique oyo tozali. Yena mtamemi réveil na kati ya 20e siècle ezali apôtre Edi Nabala. Bisinga lobike pona église ya Nzambe Malamu. Église communauté mobimba ya Nzambe Malamu. Moi j'ai été avec le papa, le visionnaire même ya église wana. Nzamba meminga na kutani na ye, il m'a parlé. Ayebisinga sur 3 événements. Premier événement, ayebisinga sur le réveil o ekangam o ekufi. Na kati ya église communauté mobimba. Et puis deuxième, ayebisinga sur la vision. O bato belé bazo saela yango te. Na kati ya église communauté. Et puis troisième, ayebisinga sur ba successeur nyonso oyo ezoko salama na kati ya église wana. Na kati ya remplaçant ya papa Edi Nabala ezala kaka membre ya famille ba komisi yango royaume. Raison pour laquelle église nanga eza ya kotelema et puis ezala basali ebele ba disciple ebele oyo bazolela réveil ezate réveil esili na kati ya église ya Nzambe Malamu. Abisinga bi réveil ezali mais le Saint-Esprit est attristé na kati église ya Nzambe Malamu parce que bazo pona bato non selon volonté ya Nzambe mais selon ba intention ba intuition mentale na bango et puis ba komisi église nangai royaume. Nzamba la volonté de Dieu, Dieu permet que liwa wana itambola afin que successeur oyo nzamba bongisa ko remplacer Edi Nabala ye aya. Lokola successeur na vanda na place na yete, mutu nyonso a za la place wana progresser aux arrêter l'église Nzambe Malamu, il va nous alaka des morts et des morts. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà mutu na Nzambe. Pona papa Denis Lesi
D'abord, papa Delile, si Nakolo Banini, à l'époque là, dans un témoignage au personnel. Oh, il y a un témoignage qui à l'époque à Simbelongo Kissi. Un témoignage qui a Simba Kissi, moi, bien, maman Kiona. Non, ne respectant que Moussako depuis ancien. Mais on a condamné Ndeko par rapport à la parole de Dieu. On a condamné Ndeko par rapport à la parole de Dieu. Quand on a d'abord Babiloko, oh, il y a Zoloba, dans la télévision, tout bon. Nazo mituna est-ce parce que nayoka ki a lobby ki aza arche. Naza au milieu du village. Alobi aza arche sengeli banyoka, bampese, banani bakota. Balobi il y a trois choses. Mal placer les écritures, mal interpréter et puis mal disloquer. Donc est-ce que le prophète a dû comprendre le mot arche? Quand balobi arche a moni miracle mbi se bimi alandi wana eza ba évangélisation. Sikoyo ndeko na biso tanga bika za arche. Arche elingi koloba nini? Arche eza évangile, la puissance. Cela attire tout. Est-ce que ye azo manifester puissance? Point d'interrogation. Bongo la mitema. Est-ce que depuis que ndeko abandi ko côtoyer ba païen, païen nini wa bongo la mutema. Tomoni ndeko abandi ko ça la publicité à ba concert wana fonga na zala, il faut nini na zala. Donc eza sunique ndeko aza la vision mais il est ballotté. Donc oyo biso ba petit na ye toko pe ko sambela pona ye au lieu ko buka ye mais ko sambela pona ye ko dévier parce que au moni succès et c'est le moko et quoi il se rappelle mutu peut-être dans une étape moko à succès azo ko se maîtriser te pour succès dans la âge l'union ça na posa à ça la émission na prophète des nations. Donc on enseigne na vraiment à sa modèle. Apporte pas le lobby tout est utile mais tout n'est pas permis. Biso ba chrétien nyonso toko sala te vraiment na sengi na ebisika zali atika. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala. Avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur, matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, naza prophète, oh Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don,
ya kosambela mpona baka compliqué baka nyonso oyo médecine même européen même africain elimbani nango maladie ya mbasu obelaka maladie moko compliqué maladie ya bondoki maladie ya hernie sida PC tuberculose diabète rhumatisme kimia eza te na kati ya libala mobala azwi lo bambanda soit mwasi azwi lo bambanda oza na maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbani nango même ya Afrique balimbani nango oluki ba délivrance oluki nyonso koki kosala otindi même ba offrande obiki te nabengisi yo ocontacte numéro oyo plus 243 97 76 24 404 eza numéro ya prophète Ézéchiel benganga na kosambela pona yo et puis na kopesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créez une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. Na Oitali, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios et Tali site Nayo, Bingabiso. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Ele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bande Kobalandi, un grand merci à vous pour vos appels, des idées, de remarques concernant cette chaîne Chebiso Télévision. Merci mingi na bana katakokombe mbujima igemene na pesi bino mbote. Kayemba pe bobosa na bosa ni bino te na mona ba appel na bino bobenga ki boyi papa chic to landaka yo. Merci mingi. Bana pe à côté kuna bangala donc merci mingi na bino na sentir que bobenga pe biso na mona ki ba appel na bino na mona ki ba message na bino nzambe ya pambo la bino. Merci encore une fois na mututu a contribué qui pour na achat ya fréquence TNT ne to kokisa ki montant il y a $10,000 nzambe ya pambo la bino. La banzi d'ici le 19 awa bazo na sebiso bongo na TNT ce qui nzambe ya lingi. Alors merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi, merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue, merci à Dinish Mosolo, Eli na bosanité pour la musala kitoko bosala na Chebiso Télévision chaîne Oikokani na yo. Un grand merci aussi à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor ya Chebiso Télévision ne na lobaka awa ezalaka chaîne moko to za partie prité biso awa to sala ne musala to sala musala en tant que journaliste ba futa biso te mutu moko ta pesa biso mongo fin du mois que no ba to lobela kanga soki mutu nyonso aleki alobinga mabe na nga kata ko legisa te biso awa ezate. Donc merci mingi na nzambe ndenge to yokana ikaka ndenge ako sala nzambe ya pambola susu ba nyonso balingaka Chebiso Télévision ba ini mbote na pesi bino peso mbote. Lelo yo to yeli susu na actualité moko et puis message oyo l'homme de Dieu, l'homme de Bishima, prophète Ézéchiel, yé a ratakate, ne to yambie na plateau alelo esengeli boye ba ete biso to ko sala musana biso ndenge sengeli. To ko yoka message wana elobi nini ezali bongo message ya mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et puis concernant pasteur Edi Nabala oyo asaki musala kitoko lelo yo ba pasteur mingi ba ye ko fingisa etonga baye na ba bêtise na kati etonga kasi pasteur Edi Nabala a pesi message et pas prophète Ézéchiel tokoyoka ngo na émission lelo moto na nzambe na pecho mbote mbote DG Chic papa Chic nzama pambola bino nzama pambola libota nyonso ya Chebiso Télévision kama biso na losambo tokota na mujino ya émission Zambe muto pamba lokolanga osali biso ngolu to lamuka bibele balala ki bakufi et belé pe bakomi na ne ote même jour à lelo to pamboli yo nzambe tala biso na sia makila na yo yokela biso mawa pambola mudinyo so rolande émission oyo na muto azo partager pambola ye na komba Seigneur Jésus-Christ to bondeli bongo amen amen.
L'homme de Dieu, bana nanzambe ba koyoka yo, message ni nyomemeli biso na yebi toko banana oya mkonza moka, toko banana oya pasteur Edina Bala. Message nzamba pesi na banana mpona mboka na biso. Nde tokota na message o nzambe alakisa kinga pona papa Edina Bala, mosali ya nzambe monene. Message ya mboka o nzamba talisi ngai. D'abord na ngina yebisa na batnezo balanda biso que je ne suis pas politicien. Et puis, je ne crois pas à la politique. Donc, on a dit la politique. Mais on a dit que la politique existe. Dieu a un parti prité. Que ce soit opposition, que ce soit majorité, Nzambe azapo na biso nyonso. Na kati ya message on a moni nazaki pe na idée mon côté si la politique ou bien na bonde la pe pona mboka, to bonde la na biso en général. Que na mukolo pe na bonde la vraiment o balobaka lokuta mabe na bondela ki nangate na bondela po na ba dossier mususu na lalaki justement vers 3h du matin parce que nazaka na habitude souvent ceux qui na lamu kube mzama pesinga message po na mutu be po na ekolo mboka nazaka na habitude so na lamu ki esengeli na koma yango dans un bout de papier ndeta na lamu ka na ba 3h na komaki et puis na talaki heure na yebe ke note ozalaki 3h du matin. Or que 3h du matin, ils allaient RO ba ange ya message, nous avons dégagé ba ange ya message, ba yaka ming na 3h du matin. Ce qu'on a kati ya butu, message nous avons pesa kinge zaboui. Na moni na kati ya vision, mutuka moko ezo kende. Mais mutuka ne zaki sous forme ya 207. Mais zaki ya sika. Mais mutuka wana ezalaki coloré na drapeau ya mboka na biso. Mais ce qu'on a kata mutuka wana likolo na yango bakomaki RDC. Et na yeko mona na kati ya mutuka yango bana mike bazalaki, ba mikolo bazalaki, na monaki ba vieillard bazalaki, na monaki penda ba couche nyonso bazalaki na kati ya mutuka. Ce que mutuka wana ezo kende. Tango ezokende donc ebanda esoko kosala ndeti emata montagne emata mwa montagne na moni mutuka ebandi ko perdre un peu vitesse na yango ezo perdre vitesse na yango moyen mata penda avec pression ezate ndesko yo ngai comme si que nazalaki à l'écart mais tozalaki na mutuma zalaki moulayi il était tout habillé en blanc et puis il avait de longues ailes. J'ai compris que c'était un ange de Dieu. Et pendant que tozo poussana allez mbalamoko ange azalaki na ngambo na ngai à droite ayebisi nga lobi tala observer et puis oyeba eloko nini et que se passer na kata mutuka. Papa Chic na moni mutuka ebandi ko bimisa milinga. Ebandi ko bimisa milinga sko ngana bandi ko ganga. Mais ba bébé bazana kati, bana mike bana kati, ba mikolo bazana kati, ebandi osala ngande ti pasi. Sikoyo na komi koyebisa comme si que na mbona comme si na lakina policier nanga oyo atambola nanga na bandi so oyebisa na bi zwa nini zwa tamwa marto beta place wana libérer bano bana kata mutuka. Libérer bano bana kata na nani na mutuka. Ye azali comme si que azoko mi yebate comme si que azali neutralisé balamo anja ebisinga lobi o eza musala na été eza musala ya nzambe moko eza musala bata mokilité eza musala ya nzambe moko ali mbalamo na moni milinga ebandi kobima et puis mboto ebimi na kata mutuka wana na bandi kolela na moni ba bébé bazo ganga na moni ba kolo bazo ganga na moni mutuka ne koti yiki eza mutuka sous forme de 207 mais batu bazala ki wana ba leki meme. Donc, popularité belée, attends la DCC de Bako Kota. Donc, c'était vraiment un phénomène bizarre. C'est que tant on a moni batoazo ganga yiki na moni mutu na mutu azo bima na kata mutu kazo kima azo bima na mutu kazo kima azo bima na mutu kazo kima mais batongo bazo silate mbalama on a comme on président de la République Félix Antoine Tshisekedi na moni azalaki liboso tant azalaki liboso azalaki veste abimi na kati ya mutuka atelemindeti à l'écart azana compassion ndenge mutuka ezozika et puis na komona ba sango ba prêtre catholique ba bimi bazaki na ba dossier wana ba komi seni ba telemi quelque part et puis na komona ba pasteur ba bimi ba telemi quelque part donc ezaki kanaka et après na komona batu basimi ba machette bazoganga boma muluba tika nyoka donc tika nyoka boma muluba oh siko ta on a yoki kri wana na bime au juste zanini mbalamoko ange ayesiko ko expliquer nga mbalamoko bani ko yebisanga ce que je parle c'est la vérité c'est ça ce que je vis ayebisinga lobi boyi
mutuka o moni ezali mboka na bino. Mboka na bino ezali na risque ya makasi na mikolo ya ba élection avant to kota na ba élection et kozala na guerre o to bengaka guerre tribale et kosala na mboka na bino et puis guerre tribale wana et kozala commandité à partir ya ba église donc moi penana tanga ba kombo église ezate pona mona ibato na kati à partir ya ba église nde ba ko commandité guerre tribale et puis guerre tribale wana et kozala guerre moko ba kozala na haine contre tribu ya président ya mboka na bino et puis diable a ko profiter na kati ya dossier wana afin que guerre raciste et salama na kati ya mboka na bino et nzamba lobi ke tala mokonza mboka na ye komona mokonza mboka nzamba yesinga lobi ke mokonza mboka azana compassion makasi ya mboka mais azali mingi na batu oyo bazali vraiment ko simba kibokonzi na ye malamu te azali mingi na batu oyo bazali penza ko pesa ye puate na kibokonzi donc azana souci makasi ya mboka na bino mais il est vraiment trop baloté batu penza basimbi bazo simba penza ko yeba ko accompagner vision na yete mutu nyonso azolite atala ba intérêt na ye ndesiko nzambe ayebisinga alobi boy alobi Ezekiel yebisa na mokonzi ya mboka déjà avant ba élection ya mboka oyo mboka na bino ekozala na guerre tribale donc guerre tribale et puis guerre raciste donc ekozala na guerre moko oyo ataye moko na armée na ye mobimba ba ko maîtriser division wana te kozala et puis ekozala ba ekolo ebele ba ko s'attaquer na ekolo ya tribu ya président de la république ça veut dire baba na ko boma batu nyonso ba wa bengami muluba baba na ko boma mutu nyonso abengami muluba ekozala guerre oyo batu ba kobimisa ngo ezali ba confession religieuse pour être président na bino oyo ameka te kobima na ba prochaine élection ezoya donc ayebisinga lobi ke nde kosala ke na bato moni bazobima bazokima ekozala ba politicien oyo baza ba conseiller ekozala bato oyo baza tout proche ya pouvoir bako abandonner président na ba moment oyo ya nani ya ba élection et puis yebisa mokonzi ya mboka ayeba ko unifier mboka na ye dès le maintenant parce que Satan a bongisi piège à partir de guerre tribale et kota na kata mboka à partir ya moment oyo avant ba élection et salama na kati ya mboka na bino yango moni mutuka oyo ezozika ezali trouble makasi oyo ko salama na kati ya mboka na bino eza volonté na nga nzambe te ezali piège ya Satan pour être amema mboka oyo dans le chaos ndenge alingaka momango na époque ya Kabila ayibisinga lobi trouble ne bomonaka na époque ya Kabila salamaki tout au long de la période de l'élection, trouble que ça la reine ya président Félix et qu'on quand même une époque à Kabila. Parce que Félix a trop haï mingi kala bande konaye ba congolais. Nzamba lobi yebisa mbokonzi ya mboka a unifié batu. A yeba ko dévouer ba moyen nyonso pe ba énergie nyonso ba mema population na kata unification et puis ba même population na kata bomoko et il m'a donné 5 clés ouais senge na yebisa na mokonzi mboka et Dieu m'a interdit ya kolobango même na réseaux sociaux parce que ba ennemi à Congo bataka biso mo ba congolais et puis ba koluka ba combattre même nga mona pesi message oyo nde nzambe ayemba la moko kolongola ngai na kati ya révélation wana nde na kende komona papa Edina Bala. Voilà. Merci Motola Nzambe. Tom Ekompe kozwa moi explication sur révélation yango parce que namona mingi pe baleki na internet apesi révélation mais azope ça peut être lolenge nini peuple de Dieu bakosa topé mokonza mo oh namoni fu volege go bima mais yo moni volege go bima opesi bako kolonga na place wana lolenge nini bon net message na yo mokonza mboka sala nini. Voilà. On a tout en tant que prophète. Voilà. Donc, en tant que prophète, au Yimbola, peut opérer sa solution. Na o yambo toko na deuxième message au ezali ya Edina Bala. D'abord, mokonza mboka eloko nanu ya liboso o esengeli asala ba wela ba élection te.
je ne suis pas politicien. Zambabi eloko ya liboso ba wela ba élection te ba unifier mboka eza ya kokabwana. Élection oyo ekozala bitumba makila ekotanga plus que ndenge tanga na ba élection le kana tongo ya Kabila. Ndenge nzamba yebisinga. Abi makila ekotanga. Nzambabi ke nayebisa ye ba élection o ba poussa yango. Amema Congolais nyonso na kata dialogue et puis unification. Soki asali yango ne akoresi na mandat mais soki asali yango te ba élection ekozala trouble et puis guerre tribale bandeko ba Hollanda ba simba vidéo oyo après quelques années après 2 ans 3 ans ba kota la vidéo ba opesa nga raison ekozala pena somo na moni même ba pouvoir ya ko maintenir trouble oyo na kata population te eza ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth o akela likolo na se. Donc, voilà, deuxième message, qui est bongo ya pasteur Eddy Nabala, les bongo nini, ba peuple de Dieu ba yokayo déjà na deuxième message. Deuxième message, o Nzambe apesaki ngai, ezali visite o Nzambe atali singa par rapport ya un homme de Dieu, un papa oyo asaleli pendant Nzambe Eddy Nabala nazwa chance ya komone physiquement boité mais spirituellement tout ça là qui na ye et puis apesi ngai liloba apesi ngai message parce que ezala ndeko mususu ola na biso aloba est-ce que mutakufa à cause de la contact na bato baza na bon moy akope oloba bongo bayeba que non il y a des visitations parce que bandeko bakufa kati na Kristo bakendaka ndeko pema et puis Nzambe aktilisaka bango yango mona Nzambe tango ayebisaki nani l'homme riche alobi ke nakoki pe kotinda parce que l'homme riche alobi tinda mutu moko aza na lieu de repos akende na mokili ya se afin que a transférer message bayeba ke bisika nga naza na bisika ya trouble Nzamba ayebise nini abi nana ba prophète baza kuna ba prophète bakoluba même si on a tili mutu akufa ki akende ba ondima ete ça veut dire ba prophète bazali voix oyo bazo talisa na batu oyo ezali lumière ko baza monoko na Nzambe un prophète azoteke o aleki na kati ya media abani ko luba Babiloko moko boizanga tina non un prophète ayaka na ainsi dit le Seigneur donc na kati ya message na moni papa Eddy Nabala papa Eddy Nabala c'est le canon le moteur du réveil na kati ya Afrique oyo tozali yena mtamemi réveil na kati ya 20e siècle ezali apôtre Eddy Nabala na kati ya message o Nzambe apesi ngai Nzamba yebisinga boy pona église ya Nzambe malamu Nzamba yebisinga lobi ke pona église ya Nzambe malamu église communauté mobimba ya Nzambe malamu moi j'ai été avec le papa le visionnaire même ya église wana Nzamba meminga na kutani na ye il m'a parlé ayebisinga ici 3 événements premier événement ayebisinga ici le réveil o ekangam o ekufi na kati ya église communauté mobimba et puis deuxième ayebisinga si la vision o bato belé bazo sala yango te na kati ya église communauté et puis troisième ayebisinga ici ba successeur nyonso oyo ezoko salama na kati ya église wana nde ayeko yebisanga alobi boy ngai na sali musala malamu na pesi message oyo esengele mema mokili mobimba ba se repentir et puis ba Nzambe ya solo mais tala na sima na ngai oyo nga na salaki lokola œuvre ya Nzambe ba komisi yango lokola royaume yango zomona église vision oyo Nzambe apesaki ngai na tikelaki bango moyen vision wana évoluer ezate parce que bazui vision oyo ezali spirituelle bakomisi yango vision physique vision charnelle bakomi kopona mutu oyo azoko succéder na kati ya remplaçant ya papa Eddy Nabala ezala kaka membre ya famille bakomisi yango royaume raison pour laquelle église nanga eza ya kotelema et puis eza na basali ebele ba disciple ebele oyo bazolela réveil ezate réveil esili na kati ya église ya Nzambe malamu abi abisinga bi réveil ezali mais le Saint-Esprit est attristé na kati église ya Nzambe malamu parce que bazopona bato non selon volonté ya Nzambe mais selon ba intention ba intuition mentale na bango et puis ba comme ici église nangai royaume Nzamba alobelinga par rapport ya un homme de Dieu le prophète et puis plutôt un apôtre un grand apôtre s'il vous plaît papa Eddy Nabala alobi ke abi esengeli bayeba kokota mabondeli basambela afin que Nzambe alakisa bango successeur oyo akoki ko
déboucher réveil o ekangami na kati ya nzambe malam donc église nzambe malam et sengeli baye bako déboucher réveil parce que réveil eza ko kangama parce que batu oyo bazo sala ba choix na kati na section na ngai eza bato yo nanu babongisa mate et puis batanga mate bazala ba successeur na ngai et puis bazui yango lokola royaume il y a raison pour laquelle réveil eza ya kotelema na kati église ya nzambe malam il y a pas trop de miracles il y a pas trop de repentance il y a pas trop de réveil c'est à cause de ça nde nzamba yoki kolela ya un groupe de personnes ba disciples ba bondelaki na kati église wana na communauté wana et raison pour laquelle nzambe asali ke nakutana na molimo papa Edi Nabala na kata 3e ciel parce que j'étais là et il m'a parlé na citation o yango na ye tant que mosakoli na sambela ka kunate na zape na contact na mutukuna te na yebi pe mutukuna te mais nzamba lobi na yebisa bandeko nyonso bana kata communauté wana bo vandisa ba mpaka nyonso bo sambela nzamba olakisa bino successeur liwa o bozo mona ezoko tambola na kata famille ezo tambola parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu permet que liwa wana itambola afin que successeur oyo nzamba bongisa ako remplacer Edi Nabala ye aya lokola successeur na vanda na place na yete mutu nyonso o za la place wana progresser aux atteindre l'église nzambe malam et bando za la cas des morts et des morts c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà moto nzambe merci beaucoup na message au pesi mais lelo komona na ningi osimba côté wana te na komona ba pasteur net par exemple Denis Lessi na mito yo ngam na lobi yo abatute to moni Denis Lessi akomona ba mo ba gros mo na télévision to moni ba moyo ko salama pona yo ningi ba pasteur le ba komi ko yokisa nzambe soni na ningi pesa conseil et puis mot de la fin na yo émission parce que le na loba mingi te na oyamba le sous après te tobeta ma solo mususu oyo peuple de Dieu ba na bosenga. Voilà, pour papa Denis Lessi. D'abord, papa Denis Lessi, Nakolo Banini, à l'époque là, nous avons un témoignage au personnel. Oh, il y a un témoignage à l'époque à Simelango Kissi. Un témoignage à Simelango Kissi, moi, bien en marrant qu'il y en a. Ce qui a l'équipe, donc, stade, il faut tonda, mystique. Oh, oui, Natalaki image wana. Yemoka poati albi basimba longo moto. Natalaki image wana bon. Ngai na kotala na no papa de Niles à l'époque to monaki ndenge nini bon. Yemo heureusement yemo kwa mibimisi. Ndenge nini akangaki penda Congo. Même makambo ya ba prophétie na télévision bon yemo kutu déjà mibimisi zaki nango ba maki na ndenga lobi. Azaki mutumoko penda il était très fort na kibonzambe ndenge to bande ko mona parce qu'à l'époque là biso zaki na bana donc mangaba kibonzambe ku to yebi yango te tozo sakana na balilo tozo kumba ba neni ba ransol na banzete donc ba mituka ya mapapa donc zaki na bana miki mais kotala du coup ndeko akomi trop bandeko bazana kata profane donc j'ai trop de respect envers lui. C'est un prophète, tu peux donner le respect à Moussa depuis ancien. Mais on a condamné par rapport à la parole de Dieu. On a condamné par rapport à la parole de Dieu. Quand on a d'abord Babiloko Oya Zoluba, dans la télévision, tout bon. Nazo mis tout na est-ce parce que Nayoka qui a lobby qui a za arche. Naza au milieu du village. Alors il y a arche sengeli banyoka ban PC banani bakota. Balbi il y a 3 choses. Mal placer les écritures, mal interpréter et puis mal disloquer. Donc, est-ce que le prophète a dû comprendre le mot arche? Quand on dit arche de Noé, kocha banyoka basimbiliki banyoso tout kocha. L'évangile d'abord en soi, l'évangile et yaka pona komema na ba païen, na ba chrétien, na ba to baza ba te et memi bango. Évangile, c'est la démonstration de la puissance. Il amène. Mais la prédication, ne mutu, et ça la échange avec mutu. Ce qui m'a commis dans l'étape de prédication, m'a commis qu'on changer, a dit que non, ils ont les soumous. Parce qu'il y a 4 évangiles. Eux, c'est comprendre. Il y a les évangélisations, il y a les prédications, il y a les enseignements, et puis il y a les mystères. L'église est basée dans les 4 niveau bien dans les 4 évangiles. Maintenant, les évangélisations, yango ezalaka nini? Les évangélisations, yango ezalaka eloko oyo ezo attirer bino eza don puissance manifestation. Moi muduso moni amoni prophète Ézéchiel ndezo babenganga bishima eratakate. Donc so bengi ba bondeli pona yo obika na yo. Muduso ate ye bishima ngaka miracle ate ka sanctification te non.
naza na début ministère Yesu tanga yaki ateyaki nanu bobongo na motema te ateyaki miracle asakolaki a discerner abi Philippe na yebi yo ovandaki na sanzete ya figue mais bakutanaki te mais asakoli bisika avandaki Philippe andimi abi o azapo prophète alandi ayebisi Pierre alobi ke Pierre yo ndongo za wana jeter bwaka monama na mai mbise kosala nini ekobima ape yake ko bwaka amoni miracle mbise bimi alandi wana za ba évangélisation sikoyo ndeko na biso tanga bikaza arche elingi koloba nini arche za évangile la puissance cela attire tout. Est-ce qu'il a manifesté puissance? Point d'interrogation. Et puis, tu as conteste. Jésus-Christ total parce que notre modèle c'est Jésus. Tu ne jamais comme on a Jésus. Akende nanda kuya ba païen ba vandi bazo solo la. À part Jésus tanga bané ko zala na mission ba païen ba bané ko yepa na ye et puis ba bané bongo la mitema. Est-ce que depuis que ndeko bani ko côtoyer ba païen nini wa bongo la mutema. Tomoni ndeko abandi ya ko ça a des publicités à bas concert wana fonga na zala il faut ni na zala donc et ça sunique ndeko a la vision mais il est ballotté donc oh biso ba petit na ye to ko pe ko sambela pona ye au lieu ko bukaye mais ko sambela pona ye ko dévier parce que au moni succès et c'est le moko et quoi il s'appelle mutu peut-être dans une étape moko succès azo ko se maîtriser te pour succès ta la agiter so succès betio parce que succès déjà bétio donc et quoi dans la peut-être bon succès l'équipe mutunyo ça na posa à ça la émission na prophète des nations donc on sait on a vraiment à ça modèle apporte pas le lobby tout est utile mais tout n'est pas permis biso ba chrétien nyonso toko ça la te vraiment na sengi na ebisika zali atika ate ya nenga te yaka abuka nenga buka ka asala nenga sala ka mais a exagéré te parce que azo pengu sabato ebeli j'ai trop de respect vers lui. Voilà, mot de la fin pour l'émission Lelo l'homme de Dieu. Mot de la fin ezaka ke to kalito ya nzambe to ebi très bien que ba faux prophète bada mingi na mokili mais boye ba ke là où il y a le faux il y a aussi le vrai bacha biso na kati ya sac mon côté et Dieu parle Bible zoloba Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs le prophète. Na moni message oyo yango na leki na chaîne chez biso na pesi message et puis na osenga na présidence soki ba oyoka message oyo bazwa yango ba komisa yango tina mato ya président de la République eza pona ko sauver mboka na biso Congo. Je n'ai rien intérêt on na ko gagner na place wana ata 100 francs za pesa na biso to liaka na biso mais na yende pona ko senga pété mais na yende pona pesa message parce que je suis compatriote de père et de mère congolité donc na congolais yango mo na pesi message on nzamba tali singa on na lobby yango. Voilà, merci l'homme de Dieu. Numéro de téléphone, le petit hein? Numéro Zali plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 numéro nanga yangwana. Voilà, merci l'homme de Dieu. Voilà, c'était pour moi un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Un grand merci encore à celui qu'on appelle Chalako depuis Londres. Merci Nanyo Sorokosa pour la télévision. Merci à maman Émilie depuis Canada. Merci à Molongo Enayo. Bana Nayo sur la petite beauté. Merci pe na maman Daniela et Kombo lo tozana ipa na biso awa na Kinshasa. Ana ba séjour na awa merci mingi pe na Jonathan Mokadi pour la prise de vue assisté Enoch Mat azaki na biso tomoni Dinish Mosolo tomoni Eli azali pe na biso babi musala kitoko babi chez biso télévision de to ke na ngosiko yo likolo donc ba ressentir que chaîne oyo ninga na lobake la chaîne qui vous ressemble donc awa différence ezali na côté kuna parce que awa tozwango vraiment musala na biso kuna bazwara en attendant merci beaucoup Kolo Yezu ningo ko sponsoriser biso na chez biso télévision chaîne oyo ke ne suko le kaliboso bon s'abonner et belé yona no s'abonner rotala ka émission na biso s'abonner OK ben na page na biso Facebook donc to ben na 22 000 sur 15 000 abonnés ou s'abonner peu sur kuna ou ça biso bien na cadre toujours ya ko évoluer na misala o to ko la bino suki yezo azongi to kutana bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moto passe intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire.
awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaider Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimi ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Ozana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance, oluki nyonso koyo kosala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Eza numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozua. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios Italie site Nayo, Bingabiso.